Sarah Tola yo quoi. Journaliste à voyage. Les athées qu'on vend des YouTube qui sont Kasangulu. Na mafinge belé. Sarah yo na mboka mundele. Rien. Sarah Tola yo quoi. Donc tolingi bino mingi. Sarah Tola, j'espère que vous allez le baba toi sota la yo na moment. En tout cas, merci beaucoup déjà na yo. Et ça la rende pour ça na biso ici na Bemuka. Voilà. Merci na les padres. Ah monsieur sozo kasane toza na Gombe net soki. Tika bango baloba te. Voilà. Eza complexe ya infériorité. Voilà. Ya zone dimate. Donc pour na yo mona Dubaï grave. Babiso banda Dubaï 2014 s'il vous plaît. Non na ya médiaté. Oh deuxième fois na Dubaï. Deuxième fois. Siko makele lango ya nini lobisi batebele boye. Koya koluka Sarah Tola na Dubaï place à faut à la doyen. Doyen oui ba Dubaï. Oui faut m'appeler anglais. Oui m'appeler anglais you speak. You speak English me molo. En tout cas, c'est peli merci beaucoup na voyage au padre. Abeti sur tout ça bien et ça la bon au soutenir artiste et puis na retour makamba bien ça là. En tout cas merci beaucoup na part na yo na pesi merci na bagolois na bagoloise hein. Diego Mutunangai. Milito Mutunangai. Na pesi mbote place azali père. Voilà père na biso. To kutana na kalami terabi que YouTube ezosi ka kalami YouTube va finir na bango. Déjà mais Sarah Tola quand même le moment par rapport ya bato oyo bazo côté la artiste bazo finir artiste moko boy. Autant artiste bazo côté là amema bango nulle part. Te omoni ba journaliste. Te lokuta mpe Sarah Tola zo bimisa pena solo pena au sentir pena. Net nga pona za na 2 jours déjà ba nazo kokate. En tout cas ba journaliste ça na bango yango wana. Voilà. Oyebi na kilelo regarde la presse oyebi ba journaliste comme bien bijou na kingo. Ba luka ba ki ata bandundu oyebi. Maman ba so espace te. Qui sente kutu. Pona bango ezani. Oyebi genda zana. Ela mwa boy voilà. So a calculer a fingi ata Ferrego là, musicien oyo azo soutenir akobete tout pour fingelela ki. Mais lelo ba musicien ba boyi na bango makambo wana. Voilà. Quand petit kali chama ele en place travailler pour mouvoir artiste pour mon à moi quelque chose et puis artiste à récompenser. Pour na mafinga ata bandu ndo memote. Tout grand peuple même écoute à l'occasion ya concert moko boya sacrifice. Si vous avez des amours, continuez à faire na yo, continuez na yo, bakenda obeta concert soki wa na Lubumbashi ba memi yote mbule beta kuna et puis concert on peut salamité et salamité donc continuez à faire na yo Mumbaya. Kolemba te continuez yo kutoza mwana changu yo ndengo zana mwana changu moko boy. Oyebini na yo ka mawatangu batu bafinga batu pona ba musicien ça nga mawa. Mutu fo lukala na vie, fo lukamani la. Fo lukala. That is man ya. Siko koluka la hango na mitu ya bato te. Sala boulot tia intelligence na en place et puis ko bosa nelo monter. Ato za maele ndenge nini. Ato ebolo ba français ndenge nini. Pour travailler na artiste musicien considéré il faut ça na aura. Oui, ça c'est vrai. Babiso to lobaka ba anglais te to sala ba émission na français te. Mais ça la déjà. Aura. Artiste otala ke journaliste so na bendie pembe na nge pesa makam. Parce que aura na ezo briller ngana na posa muto azo briller pour makambo na nge kende likolo. Mais ato za maele ndenge na ato fingeli artiste ndenge nini. Aura na osoke bambana eza molili ya aussi ça refinga batu nyonso. Voilà. Vino eza oh mon clair. Et comment oh bakanganga. Voilà. Basalanga boy. Oh ba journaliste sur internet baza motema mabe. Ba kwa kelinga malade, basalinga boy. Donc voilà donc merci beaucoup Sarah Tola, j'espère que beaucoup Yaya. Tous ensemble c'est la famille. Inchallah donc talaka kado nazana 1 mois nazo beta donc. Mbote belé na patron Costa Couleur. Toujours. Mbote na Achille Mave, le professeur Achille Mave. Ngasko. Kotala yo. Batu basimbinga na Dubaï. Les boss des boss, les princes de Dubaï. Papa Aaron Amatou. Maman Gina Amatou. Maman Gina Amatou. Na bosanité déjà. Ma Blandine est de moi na papa Alain. Papa Alain donc tous ensemble. Voilà. Kimia à l'aise. Ah Sarah Tola. Sarah Tola pénal. Malienne pénal la pote na ko prendre te. Telangana li papa net mboka na net naza peut-être na bandalunga nzoka. Yo, muta polémique. Sarah Tola na CP. C'est là mbote na Costa Couleur. Le patron Costa Couleur, Achille Mave, Sarah Tola donc. Mbote na bagolois nyonso en tout cas na lela bino fort. Merci beaucoup Sarah. Merci Yaya. Kito.